Oui, mais ça m'a dit que Mike Kalamba est au soin. Si c'est la Malika, Mania, Binomi Balende, Binomi Balende, c'est que Malika, tu as ça la game, je suis là qui est. Ah, aux hommes, au Manisiko, d'Ibadoana. Mutu wana eko kosema makambo pa ibodo. Yo vani na ibodo. Ozo kangelanga na miso ibodo. Ukitisanga na miso ibodo to matisanga. Eloko pesenga kana na kangela ko kanda ba defo ezaka ebele. Toi de ba c'est la Malika. Malika, yoka tesela. Omoni ba aventure na bino bosala kana. Ya kotambola kana ba garçon o ba okata kata bino na internet. Garçon na za master na ngati. Ibodo wana so ibodo. Azande mobali na bino ba fille internet. Mourad de la presse. Mourad de la presse. Mourad de la presse. Tomo ito solo na njora, tobo ko mema njora vraiment trop pressé parce que tant ils en ont bien na makisende. Tomo na makamuto le kana ki ozaki parmi ba chroniqueurs o ba sisaki Koffi Olomide et surtout oyambaki bango na frère Patrice ensemble na même plateau. Na même plateau, oh lobaki na sir bat bamonaki lelo ezali 40e jour. Ken piana tomono sous présence na yo. D'abord ko lobani na bateau ba mourir bonne musique pe bateau balinga Koffi Olomide, bateau balinga surtout yo pe Ken piana makizemi. Ouais, merci Peggy Tita. Merci premièrement na ndengo rappeler bateau. Depuis matin avec na somo par bandit tozala na Koffi Olomide. Donc il est là clôture ya masolo matanga. Yango toyeto clôturer ka matanga ensemble na Koffi Olomide. Parce que ça 40e jour. Et ça 40e jour, matanga l'équipe bien. Donc il toye sikoyo to sala hommage à souka pona mama. Mama na bota Koffi, abota ka Koffi te. Aza mama na biso nyonso tout. Toye na mesi na ye parce que nga loba ngo lelo bato herba loba ken piana okenda poto fali amema yo. Fali wana memanga poto po abimaka pa Koffi Olomide. Donc ce Koffi abimisa fali te peut-être même so ba poto ngo moi mobulu lelo. Na moni image mo lelo fona rappeler batou. Image mo ya loi tant bazo ça la clip. Clip ya loi wana bango tout bazaki au grand complet ba sam chitu. Na moni batou bazaki na kati o ba telemaki wana Ken piana zaki c'est qu'on a pire petit à Koffi Olomide a depuis kala. On va créer des questions sika eza généré qui a loi. Bazo ça la clip wana biso tozala bana mike to fandaka likolo amir ba petit mo amike bazala likolo amir ezala ba biso parce que biso tozala bana ba soda to fandi na kalwano et pesi mo fleri mo Congo. Donc c'est ça. Donc tozala bana ba soda oyo tozala ko ya Koffi Olomide aza grand frère na ngai ezaki nango yete ezaki nango yete ne ba Koffi bengala nga non ezaki nango Koffi Olomide tezala kaka bata mokili ka ba jalou kaka o bazaki chez wana donc ngana za na mawati lelo na matanga lelo nde 40e jour mama langa za sama bele bla susu mawana loka na kotanda ko nzambe na rosa moi bien quoi. Ventura, est-ce que t'as pas peur que lelo ce qui s'est passé na résidence privée ya Koffi Olomide na matanga ko ça lelo télé lelo vraiment télé atoyena ndako nzambe Maria Losako otondi Gracia mokonzi azali na yo abeniso yambo ya basi baso abenisi pe Yesu mwana wa yo Santu Maria mama wa nzambe sambela po ya biso basumuki sika po takwa ligwala biso amen. Voilà, merci beaucoup Ventura. Ouais, merci nakota non prière. OK, c'est bon. Ko clasher le rendez-vous c'est pas bien. Ba bezu tout le monde a salami mais et ça na ba ndenge nini. Et titi si okutu parce que miso zo kana soutien ça. Alors qu'on a soutien parce que assez le moins à la rater. Mais tous les pour allo ballon ba fali. Tout à ba ko se charger de quoi ba ken piana. Ba maniki ba ko se charger ba tout bazar ko se charger de sobi à côté vie privée. Il a fallu pour comme yemo ka lo ba kingo na news des stars chez Marie-Laure moi ka voilà. Voilà, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie.
dernière lettre des 5 apôtres aux Thessaloniciens, au 4e chapitre, du 13 au 18e verset. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Ceux qui se sont endormis, Dieu par Jésus les amènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivons, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne déconseillerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns aux autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur.
frères et sœurs bien-aimés, après le retour vers le Père de notre destinée, maman Annie, nous nous retrouvons dans cette église catholique pour une action de grâce au Dieu amour, au Dieu miséricordieux. Pour certains parmi nous, on se retrouve aussi pour consoler la famille. Pour d'autres, peut-être pour garder davantage le programme proposé par le protocole. Mais je voudrais, pour toi mon frère, pour toi ma soeur, pour tous ceux et celles pour qui maman Annie fut un être très cher, que cette Eucharistie soit vraiment une action de grâce. Rendre grâce à Dieu pour les bénédictions reçues à travers maman Angélique, nous prions maman Annie. Reconnaître les bienfaits du Seigneur reçus à travers maman Annie. Mais le global d'Aguélémissa, Nabondo, Donico, Nabondo, Kofi, Nabondo, Mika, Aguélémissa, Nabondo, Kofi, Nabondo, Ali, Nabondo, Robert, Aguélémissa, Nabondo, Sylvie, Angélique, Nabondo, Diamant, Nabondo, Nadège Dubier, Nabondo, Maman Monique, Mélétoumio, Mélissa, Maïdo Sambia, les amis de Tonton Moussaki, Wabala Omaso, Moko Moko, Azwaki, Onzela, Yabaman Anou, Oyabaye, Maman Anou, Azalaki, Oyazame, Oyabaye, Azalaki, Oyabiso, Oboto, Ondeko. Quand on préparait la messe à la mort de maman Anou, notre frère Kofi disait dans Dieu merci, puisque là encore, il nous a dit pour ma mère, pour ma maman, juste une action de grâce. Et plus loin, au Bema, Naboto. Oui, au fait, c'est ça le sens de la messe des Républicains. Nous sommes là pour une action de grâce. Nous sommes là pour implorer la miséricorde de Dieu pour celle qui nous a précédés dans la patrie, pour qu'elle repose en paix. Et je disais que cette Eucharistie soit un moment favorable pour chacun de nous de comprendre que nous sommes créés par Dieu et pour Dieu. Et notre vie n'a de sens qu'en Dieu. Pour accepter à écouter celui qui a fait l'expérience de la mort, celui qui a vaincu la mort, celui qui est mort et ressuscité,
Jésus, celui seul qui est capable de donner sens. Doit diriger le plus haut, la femme vaillante, mutatis mutandis, je pense que chacun de nous pourrait le dire pour maman à nous. Je pense que vous, les Aguepa, vous êtes invités à le dire pour votre estimée maman. Oui, amie âme, elle s'est battue des fonds pour que vous soyez utiles, pour que vous soyez, comme on le dirait en jargon lingala, patriarchina, au quatrième. En fait, dans le texte de l'Écriture, cette femme vaillante, ce qu'elle a d'extraordinaire, ce juste de on a eu vraiment aujourd'hui Richman Hans, le seul Richman Hans aujourd'hui Jano Tayo maman biso Jano Kano yeyo aujourd'hui bombito batakozwa bango yo merci beaucoup batakozwa botika bango za biso ba innocent bana e poye bonso te action commémorer 40e jour, il y a maman Atiki Biso, maman Bota Biso, Yewana Kei. Biso to yaki biso to na chance to melaki
potopoto na mikate ya mama ezande biso yo makayabu nalikamo makayabu kutaposante ya omonio etali mama aboti biso tokotikala nsima na yango te vraiment na pasi me na esengo mpo mama atiki biso na bolingo yango moni tokobosanaka jamais mama aboti biso honorable lelo Koffi Olomide mama abotaki musicien tolobaki aboti bamusicien nyonso mais lelo mese na Kinshasa tomoni absence ya bamusicien mosusu bazalaki yo pas tous na lagi soki miso na bino ezalaki wapi me nga namoni bamusicien ntango mosusu yo omonaki te me nga namoni bamusicien ebele na kamwa ekutu namoni bango ebele na bakamera na biso toteme libanda tomoni bango mosusu bokomaki nano te ntango miso mpe bango na matenguna d'ailleurs ngai moko nayambani na bango ngai moko nayambani na bango azala jeune musicien azala musicien ya kuba aka musicien bayebi ntango bana poto te bana poto baza kinte balekelaki rambo bayebi ntango na yango baza na poto bango totangi wana fer aza odemise mpe ozala matanga mosusu botika polémique nga nayebika na poto nga nayebika na exacte papa basu yozakela na biso yo yebi makambo wana très bien bon en fait nakoloba ndenge nini bon de toutes les manières ka ndenge bourgmestre biso jano kana oti oloba ngai nayebaki mama mi personnel ayebaki mpe ngai ntango Koffi asombi osho esika nga mpe na bandi badébut na nga na chronique musicale na télévision nakomosa bakaribu nalia potopoto na mikate surtout makayaba mamami wana mpe natoyebaki etant toyaki mpenza na crise makasi na Koffi abenga ngai alobi na ngai mwana na ngai kitisa motema oyebi yana obien kitisa motema vraiment kitisa motema za na motema monene nakosola mpe na ye bon nayoka pe bon eleka nango bon voilà quoi donc naye pe na lolelo pona ko participer na eloko famille sali parce que nayebaki personnellement mama mi ye pa yeba ngai mais bato pena ba GG fula mambo bango na ba modogo bango pena ba rolo ba bena bien po bango ba lia potopoto nga fa biso est-ce que le Koffi Olomide a olobaki no oui ba congolais ba lelisi na liwa mama na ye ouais pourquoi pas bato yo moni ba tuté c'est tout moni ça serait macabre pena ba ninga ba mise mingi na moi batambola te mais na poko mona bango lemsu na omona ba ozala ouais espérant poko na kolia na komela ezaka bon ata sala mariage ata soko sali mariage na yo sala messe do ya muke na fête bato ebele ezaka bon est-ce que na soka nango sur 200 invités, 300, 800 loutres, 400 copes lim, biloko évidemment. Voilà. Donc aidez-nous à avancer. La montre a posé belé fona samino réunion kalamingité. Pour moi cours de déontologie, na mona oza pour bino tout fungwa mambo pour na zakle. Pour les messages pour profiter. Pour ça la réunion à bino nyo surtout pour presse pe beaucoup konza makasi. Courage, félicitations à bino tout mutampa ke liboso. Honorable na kotuna question mo. Ya yoto ya mukili. Ya mukili mo. Différence lelo ya presse ali nozo mo. Te moi encadrement kaka bosa msala kitoko. Moi encadrement eloko te na minute eloko te zo raté. eloko ezo raté te net so chapeau nanga ko sikoyo raté te le omona ngo merci honorable merci bozoluka ngana atake frère Mike Kalambai basala ba conflit na bango ayebani osala na bazoko konfilisa te mutemi ya sandu eloko nakangela okanga nana bebani na bato mutu wana ekokosanga makambo mpo ibodo yo ovandi na ibodo ozokangelanga na miso ya ibodo okitisanga na miso ya ibodo tomatisanga eloko epesenga kanda nakangela kokanda badefo ezaka ebele mususu eza omoni baaventure na bino bosalaka wana ya kotambolaka na bagarso oyo baokatakata bino na internet garso naza master nanga te ibodo wana soki ibodo wana aza nde mobali na bino bafi internet ibodo wana aza mobali na bino bakonflit na bino oyo koza nango alalaki oyo batiki yo ake kolala mosusu aza mobali na bango garson olobi aza master nanga te natambola yango nalobi ibodo ana olobi aza master nanga te natambolaka na ye te soko ozwa raison mosusu
parce que ibodo place aza ibodo te ezela na botiaka miafo ibodo oyebisanga na leki ya mai kalamba itoswana manya bino mibale nde bokondaki bino mibale nde seke mandukati asalaki emission yango otindaki ye ozomona omoni sikoyo da ibodo wana ok merci tokati wana tosuki te